Tcheko Matondo aoloba bongo pourquoi na vene météo. Wazo nga pa moto zo leka na mokilo ezaka nzambe mutayibi. Soki Tcheko Matondo alobi yango. Soki pesa monta ko aider za nango normal to longole na makambo. To longole ngo mesko de. Vena biso météo za na hôpital. Ya to loba. Paraît-il. Il paraît-il. Selon les informations. Météo nzambe bisa. To netinga komona biloko boye et ça langa passe. Ya Jerry Kobetok c'est ça langa passe. Teo nzamba limbisa o. Ndeko na biso Tcheko Matondo OK motiki biso na kimia te. Tokolana ona Lilite toke yo chao micro olobaki bongo pona nini. Na omona penda ke bato théâtre makambu ya théâtre mamuto omona be venime ça biso te muto montango. O take na muta preuve la pour double relation ngi penda to cha vidéo wana et take Interpol de la presse donc to za wana to ben pas professionnel mais international on est-ce que bazala un problème? Est-ce que Zanini? Est-ce que Makamango zokene neni? Émission to sangelaye, émission to sangelaye, tozo sangela nani, tozo sangela makambo ezoleka na internet, tozo sangela makambo no soto ezoleka na réseaux sociaux o ezoluka ba problème na o peza ya malamu. Émission to sangelaye ezali wana pona bino. Présenté par moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Mobala Litutu Yamumanazolo, préfet de discipline, Moukoua Moko de la presse, Joe Biden de la presse. Et puis, émission to Sangelaye, to Zara toujours na Rolex. Et puis, Kalaming était pour moi, to côté, c'est la bien, quoi, maman Bazarabata Valère, maman Kokota na Katikati. Mais tu as la même morale et puis esprit moronabiso. Et misoto sangelaye et bandi benga muninga apusana benga muninga bo se connecter pour les lotos solo bela makambo ezo inda na internet oyo. Internet tozola la kimiate. To vandi kaka boye porte fongwami ndenge kulutu na biso waze kwa lobaka bandeko nyoso bozola na biso na ba chaîne obola na biso. Bola na biso na Malula Muzinga télévision. Bola na biso na Feza TV RDC ya Mama Bela Dinganga. Bola na biso na Poto Bouger TV officiel. Poto Bouger TV officiel. Bozola na biso na Mukwa Tombolo. Mukwa Tombolo. Bozola na biso na Canal JM télévision. Bozola na biso na ba page. Et indi vraiment makambu oyo eza somo. Makambu oyo eza somo pona nini? Après liwa kokunda Tcheko Matondo oyo apesaki biso pasi video ebimi nani abombaki video oyo po lelo baya kobimisa video oyo boye video oyo nakoki na liso nango lobi na matanga Mowei ava kufa ye moko atangi kombo tala nazoloba we na boyi interpellation na boyi oyo mandat d'amener na boyi convocation les propos tenus ça n'engage que Mowei. Ah oui, hein? Hein, papa? Oui, ah oui, donc esa vidéo, wana se retrouve bango ce qu'on a nenge ya idéologie na nenge ya par rapport. Donc Mowei basamba rana ete, mutoa oteni proposition ou bien oteni vidéo oyo, to lo baneka ke ake no luka Tcheko place bakundaki et puis basamba na ye. Eza montage te, bache son ya mutu mususu, eza voix ya Tcheko Matondo. Donc ngala oloba nini? Jerry Kobetos, biso za presse, to sa musala. Dans le monde nazabo mikolobo mesana robengaka yan droit double Rolex, papa Motorola, dans Motorola déjà ça. To za wana pona ko sepelisa ba fan no balinga biso. Ba habitant to lobi ke to sali sélection wana. Babi sélection to sali mutana toge. Ponga pe teni na lati teni mais na lata pena nzakuma un PDG ya. Donc toza wana pona ko sepelisa ba fan o balinga biso et puis toza wana pona ko sala ka musala parce que nga naza roulage te naza soda te naza maçon te naza pe loro te mais naza journaliste internet presse en ligne double Rolex yandro mutakane ya blague tseti mokele okufa nga na osaka ka musala. Donc ba question yo ba réponse yanga. Voilà ba question yanga ba réponse ya yo na bosani te. Tout bozolanda biso en tout cas partenaire officiel il y a Interpol de la presse Rolex
et Jericho Betox, partenaire officiel Nabiso Ezali. Bayan droit. Tanya Baoso, je suis en pleine émission. Tanya Baoso, je suis en pleine émission. Zahir et Indi, Tcheko Matanda Tananga et Kombo Moutabomiye. Je suis en pleine émission. Azaya Kolala, Zela en pleine émission. Voilà. Biso émission to kata ke lokote. Voilà. Batunyo surtout bozola na biso tika to pesa na mbote na partenaire na biso officiel oyo lelo azosala musala ni makasi azomema bana ba étudiant bato bazoke ça tourisme na kati ya Chypre du Nord na Chypre du Sud ezali toujours agence na biso oyo eza sir pena agence Boss Mike. Boss Mike, en tout cas, merci beaucoup. Une agence Oyasir. Erza Service. Pour on appelle ça mon agence Moba Memanga. On a que Miki Libemena surtout quand on a Burundi. Na kota na bandaka. Et puis na bima na Burkina Faso na oh mais comment moi oh mais tu sais pas tu es à Burundi. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Mais on appelle ça mon agence Morobo et na rotanga ba commenter par rapport à image, par rapport à idéologie mais Tobi Boss na biso Mike, Mike l'homme du moment d'Ababi la valeur sûre quoi. Première fois dans mon Mike a rappelé un banaïs a été mon terre promise. Ba boss a bossé bazana Congo donc partout aux macadam. Pour y avoir un souci à peuple, azana posa que tout ça la marre mais agence ezaka moko agence en comment on Erza Service. Erza Service babi yangone makamu yangone ba faire tout ça la awa tout ça la makamu parce que ngapé na voyager wana moi 2 semaines mon poto là que ça bon OK agence ezaka assez. Voilà agence Erza Service Chypre du Nord Chypre du Sud $1500. Bobengaka toujours na numéro Jericho Betox et puis tonton Mike Azawana et puis c'est $, Mokonzi Azawana et puis na Bosanité association Bomoko Fort. Association Bomoko Fort, Bozon Andabiso. Association Bomoko Fort, babi très fort. C'est $, Mokonzi Masananga Soda. Babi mema, donc on a sepelé la Masana parce qu'il y a social. Et puis il y a un jeune, on a posé un développement. C'est $, Mokonzi Place à Za, donc on a dit l'honneur mes choix. Voilà, alors association. Bomoko Fort, tozana matang ebele ba matang eze belé pena. Mes condoléances na batonyo surtout ba kufeli. En tout cas, toza vraiment elongo na bino tozo kabola mawana association Bomoko Fort Lubumbashi, Brazzaville, Kinshasa, toza elongo. Alors na pesa mbote na Brinette Malula, Maluskin. So Brinette Malula oboa razaka famille Malula tonne ina comprendre te. Linga pena to lo bango te. Ah, Brinette. Leki ya batu ya Andy Malula. Andy Malula. Batu ya Blandine Malula. Blandine Malula. Leki ya ndeko ya batu ya. Za na batu bele ba mo diembela na famille Malula. Ngasko na za muta ba preuve double Rolex oza wana. Ba bito to lo ba déjà double ça on a d'autres ça poto et barre famille Malula bazaka combien poto ça analyse misu peto ya to beke te mais ba famille pe Malula ba mo diembela ke ba yo za na famille Tshisekedi te obimi famille Tshisekedi joma ba bi ma friso ki rifin Tshisekedi ke ba ya fani chichi ya fani Tshisekedi na okanga yo double Rolex motoreur obima ke ba so za na famille Tshisekedi te ke ba tango président Facha za présenté bobanda obima te yo soki rifin Tshisekedi soki nani polo Tshisekedi keba famille Tshisekedi eza ba okanga yo ovanda kuna na aner komolela te bobi misanga ba bimiso ndeni yo za na famille soki ntimba soki famille nzuzi okomi famille Tshisekedi pona lelo donc bo linga batu pona profit bokeba voilà lelo analyse lelo malgré to so boka batu parce que libange bimanga na poche et ngaye Jericho Betox azole la bogarde de la presse mabe muko antombo ngaso libanga na bimanga sko na mutu voilà et ngaye nazole la adasa mwasi ya mwindu wa ya boya sans hydroquinone adasa siko première fois na mona mwasi wana na ebi sao ke miso ndira mutafula ko nini mota ta muta oseka loko mona bebe adasa voilà yoka bileng voilà Tcheko Matondo tocha voice wana preuve à l'appui Tcheko Matondo Tcheko Matondo lelo alobi atangi kombo bande kona ngai na botami na famille ataliki le azate s'il vous plaît les propos tennis anangage ke mowei na bangaka ko na bangaka te na bangaka alobi na vidéo na zoloba météo
nzamba limbisa yo météo kulutu nanga météo na pesi mbote belé on a za kulutu na biso en tout cas sali pe musala makasi na kati ya théâtre ya mboka oyo et puis tanga saki maladi na Saint-Joseph na kendaki pona ko visiter ye pona ko chape caméra ko panza sango lelo kotala ndeko na biso Cheko Matonda kufi na ba kundiye mais lokola internet bolingo vanisa biso kimia te nani abomba ki vidéo oyo po bimisa vidéo oyo est-ce que ça montage et ça vrai mowe yava kufa lo bake météo nzamba limbisa yo ozoko tsanga mabele ouais ngasko take na muta preuve la pour double relation ngi pe na to cha vidéo wana et take Interpol de la presse donc to za wana to ba professionnel mais international on a monté na rolo ba ce qu'on a lingivement channel vidéo wana total après to zonga pena pour ba toi comprendre que aloba ki nga solo et ça montage et puis nana bimisi vidéo wana donc biso tout total la vidéo wana puis to zonga kana réplique na biso yango nazo tuna nga nazo tuna na va to zona vidéo wana nani abimisi vidéo wana so yo mo lobi ke internet ces églises te internet ba bombaka so nga pe na lobi moto abimisi vidéo wana aza nani aza mowei aza vivant to aza vivante donc tobiga nga pona mona na loba na mamonga na loba na posa na mona no vidéo wana parce que yo moto ya mbinga après to zonga na analyse na biso to parce que au juste qui a publié ces vidéos ne baloba na français c'est pas ça loba nango na loba ngo parce que na zone 98% zanga depo ko ka 100 ozani 98% nanine et puis na tanga ne commence na tanga de col moi pamba te bato babimi lelo ozwi moi diplôme au ganga bani menga azo 98% na e commence à 13e rang et puis na sala nini na sala math physique tala niveau na ebiso ngaye toyoka vidéo yoka nanu Météo nzamba limbisa yo Rolex oyoki météo nzamba limbisa yo les propos tenus ezo engagé ngate ezo engagé mowei vidéo yango totali météo nzamba limbisa yo Rolex à vous la parole. Merci beaucoup donc toyoki déjà wana mowei mutalobi eza double Rolex te pour bolobaka biso eza pe Jerry Kobetor te pour bino bolobaka biso to bata mitu toza bato bakwiti toza bato tolukela bato ba problème wana eza sko vidéo mutaplibi yango alobi ke météo nzambe alimbisa yo wana frère na biso to tika biso Cheko Matonda o tokunda ke lobi o biso tout toza na regret to na souci mais to moni kuna pe tendresse abimisi vidéo mo kuna babi ke météo pas grave kama mamuka eza na hôpital toyo na hôpital to moni pe kuna sous vidéo so bimi lisusu papa Kwedi akufi kaba vidéo ne papa Kwedi eza nango normal to longole na makambo to longole ngo mais ko vena biso météo eza na hôpital ya to loba il paraît-il selon les informations ngala sake mission na chaîne ya Tendresse Dibinga mwana moluba loketo pete ou olon ngalo ba vérité na kosarate Tendresse alobi nini météo linga ko mata na kiti ndenge zalaka na ndako ne so ba bongisa rideau akwei na kiti tango météo akwei na kiti ba meme na hôpital tango akomi na hôpital ba ko se retrouver ba maladie et pas ya météo et puis météo a sali vidéo a publié abike a osenga SOS donc osenga neti lisungi batu ba soutenir ye parce que aza sérieusement malade so netinga komona biloko boye et ça langa passe ya Jerry Kobetor c'est ça langa passe donc na omona penda que
bato ya théâtre makambo ya théâtre makambo to mona événement ça biso te muto montango ce qu'on est vidéo ya boy so ngana oloba nini parce que public a moni est-ce que ça ya solo ndenge toloba mo wey muto alobi so ngana oloba solo te parce que tant vidéo bimi est-ce que bato ne so obenga so ba sip bato ba sala ba montage ba ronde ba définir est-ce que vidéo eza monté est-ce que vidéo eza solo que eza vidéo britne bobenga la français donc ngana oloba nini ezo sala pasi mais mungongo nanga na yoki eza pena mungongo Cheko Matondo ngape na yoki mungongo ya Cheko Matondo po aza mutu pe tozalaka na ye imite soki mutu a imite pena mungongo na ye mais tant mutu a imite mutu na ba geste na voix et puis est-ce que balingi ba coller kaka ba comédie ba se belé pourquoi kaka météo bazaki na ba problème na président na biso météo problème nini so mutu so répondre na question wana na minute ezaka ka mowei po azate so tokoloba nini ezaka marmutomona na mokili marmutomona vie on a yebisaka bino chaque fois en français tant le bamona nga ba seka fort na ba il y a vie va et devient c'est le décès d'être à chacun de nous dans ma moto zo le kana mokili ezaka nzambe mutayebi soki Cheko Matondo alobiango soki pesa montage sko mutayebi makambo to ezaka nzambe sko Cheko Matondo aloba bongo pourquoi na vene météo on se rend pe na tuni question est-ce que bazala un problème est-ce que Zanini est-ce que Makamango zokene neni donc et comme briller na biso ba journaliste comment on va vidéo ya boye po vidéo to sala ngo Interpol de la presse to yepo na ko analyser ko bongisa to ko pelesa moto te biso to la ko mbuta di kasute na ekiro ba sala ka pona c'est nga otanga ko ba comment mbuta li soki mama nkasu soki mama nkasu otanga ko mone na niveau na otangela nga bato kizembete otangela nga bango te po bana niveau na nga tsenga na osala itake nga na journaliste on a kono sala stage na Canal Plus donc dans 2 semaines on a Canal Plus na sala émission 100% vérité des stars mbanga na mbanga international na okena ngosona na kena sona Canal Plus kono osola kilelo ne na mona aboga de la presse pasala mbanga na mbanga donc nga na minute na ndima aboga de la presse na ndima yomo pe Jerry Kobetos et puis na ndima double et puis na ndima na leki na tendance libinga o tu batikali ona pa Karine Mokonzi pe maga kenda poto na mona pe Karine Mokonzi akoma na poto mais na mona o travail souté photo lo ba vérité ya kota na magamu ya ba base biloko loko la famille Kardashian mais qu'on a minute yo na kin bato ba bosaka eza double Rolex bogar de la presse manga na manga Jerry Kobetos nous on sali initiative na yo balobi nini Interpol de la presse Interpol de la presse babi na lubaka na yango donc o mona ke bato bana makambo o ba créer lelo donc bato na otanga soki ba mama Lukazu soki ba nani comment nani Mutalikasu zelana le abwaka Mutalikazu na seksanga fort pour ani tuna na ebiso nano yona age no tata mobimba pena bo vanda pena bo na TV zelana viro sa age mona te ngana masaneta oh bon Mutalikazu amasana moza age moko te to age moko génération a petit nanga na est-ce que benga tata mobimba na te na benga ziko tata pa komi munene ta muto komi munene komi tata na ba petit mo amike ba vanda na bango ba osa ba analyse mo bos ba banal so donc na mona ba on ba primaire on comprend parce que tant on analyse faut ça na ba on est tu analyse au ça les normal contenu ça bien introduction c'est bon et puis conclusion oh to ben en français arabe site faut ça bien o ben nini arabe site na ina voilà biso to yeko sala kaka par rapport ya to vandika bo porte fongami vidéo koti météo nzamba limbisa yo ndeko na biso Cheko Matondo okay motiki biso na kimia te tokolanda ona lilite toke yo chao micro olobaki bongo pona nini po double Rolex alobi il faut to tuna kaka yo to tuna famille pe bayeba makamna mina bata ba comédie te po to kutana kana famille mukie ba comédie ebele siko nanya ko sambela Cheko Matondo et puis na olobelo mo za très capital to kutana na famille ya ba artiste so mutadae ezara rien bo mutavani bo double Rolex ba na famille donc nga mona batu na mona batu ebele na de ya mama na nga manzuzi tant ba plibian ke double Rolex abeli liboma ba plibian banini ba bezara bez te ezara bez nga sala ka bez te eza jalousie
na l'équipe on a succès na l'équipe on a makambo bela liboma solo te na bela liboka yo lo banoti yo tuninga ke babi ezaki base ngaso na ozongi so ezaki nini na za na succès ko leka bato wana ya na mutu mususu po mona double Rolex pa vendre sa famille netinga na moni mba mo tu n'es pas na résidence to sa émission na résidence ya Jerry Cobetox et puis na ye na omela te bikok te chose bien na yebu na meli whisky ochelinga carburant pona yabo ochelinga 10 litres yo pato te ochelinga 10 litres c'est normal parce que ben ici obike muto ya wana za muta makamu ponga so la sale mission be bato bachana na ba page so za mutu musu banda botama na mona ngate akutana ngate alia na ngata vana ngate so a créer so bezi moko po ba imilienga so tomba imilienga so na di glow langa kenda wapi maoto basaba toza makambu wana te tona makambu ya météo nzamba limbisa yo to conclure ngo so météo so nzamba limbisa so netinga météo na vie na météo azanani azelote azelote na vie na nga mutalobi mo wei so nga ma mena occupé on ezaka to laxi vidéo na papa to solo a été pas professionnel donc na to za to laxa makambo ozo leka na internet na mambo batu ba publier météo mutalobi ngo za mo wei cheko matondo so météo en tant que journaliste, il y a une émission, il y a Interpol. Mais tu sais, c'est que allo bapé droit de réponse par rapport à quand sur ce qui météo sur ça droit de réponse on est à ce qu'on m'a ramené et ça m'a ramené après il faut to sala musala wana kasi une fois benga biso biso musala président ba journaliste émission ebele ba artère lelo so benga ba yamba tu sais Jerry Cobetox to ba star minene biso to na Interpol na expliquer na bato poto bato mokimo bato ko kenda te to luka bato bango ba moni ba numéro za wana ya Jerry Zawana, ya double Rolex, ça so mutaza na posa ya droit de réponse. A bengi na émission to yé. Biso ko la mokoto la muga na to toke pas mais bo so soke pas météo babono yamba yo. So to sa émission de. Ya to ba professionnel, to sala makambo zo le kan internet, to EPA to fini mutute to lobi mutute biso sala musana biso. To lobi ka ke vidéo bimi nana bimi si vidéo. Azanani azande kwa chiko ba page baza banani bakolo ba page to yeba bango bato ba créer ba base pour lelo ba chaîne na bango tela nana bimisi yango et puis soki vidéo le kina ba chaîne na biso baza responsable ya quand même azapena responsable azana droit ya ko répondre kope alobi yango pe pamba te ya on habite na so so tant que intellectuel donc météo azana droit ya ko répondre mais biso to ko luka météo te parce que biso za Interpol de la presse bato ba yena makambo ya kilelo ya 2022 to ate bato ya ba télé kini malebo bato ba ozek dete bato mo pona ke ne pas l'idée la vini o kabila transport biso to za wana to taka be émission so o azana poso o za la l'idée o za la nani to kuya wana to sali émission et puis o futi biso droit na biso page o e publier ngo les Congolais de la RDC. Les Congolais de RDC, tout le monde y a publié. Ce que ça wapi chaîne. Quand on page opé ayeba na raté, ce qui moi na 15 ans, ce qui moi na 10. Ah, ya ma muto lo bati. Bazana ba faux compte, bazana ba biloko ba osala kana ba page na po ba kotsa bala. So ba biso Interpol to za wana pona kolanda ba distraction te to za wana bina Jerry Cobetox. Au moins attend ben que ça équipe nationale. Au moins ba ser na ngamo ale kana ba RTNC. Na le la émission la bango fora ba Gilles Boulembi. Maman na biso mo basala ba émission mo boye basangana maman Sylvie Bongo so tant basala ba émission na ba honorable ndé ba benga bango. Voilà, merci beaucoup. Émission to sangela ki nani to sangela ki vidéo ya météo nzamba limbisa yo to ye a pona ko accuser président météo te mais maye ninganaka pamba te mais mayi mususu pe eninganaka pamba po Congo za nango Congo surtout maya Congo tout est permis. Mais tolobi boy. Et puis mais Congo ça ba mfusima fort. Siko babi muso mona jouer ko chele na poto za normal na Congo mati milima ba Congo mati sango e mati balo. Donc na Congo za fait to mona. Soki makamwana zake comme dans esquisse nanu. Oh yo poza o mutansunga. Te babi muso mona message ne bi mo normal mais na Congo na martyr e mati pour na milima be. Mais net logo to sala analyse e mati sama attention. Voilà. Awa, tu as une interpellation. Est-ce que tu as une interpellation? Non, on a une interpellation parce qu'on a fini mon tout. Moi, j'ai vu les vidéos et puis on a publié les vidéos. C'est tout. Parce que besoin d'interpellation. Tu parles français? Hein? Ouais, je parle français très bien. Toi, tu parles français bien? Très bien. Plus que c'est le. C'est le qui. Voilà, toi, Sougawana. Voilà, émission de Silisi, mon aokolo banini, na famille a météo, ba moni vidéo, oyo. Famille paye a tcheko, ba moni vidéo. Mais quand on calme, ba tension. Moi lilo bano parce que famille météo pas se pelater
Mkombo mwana na bango eza kotanga mana boye. Famille ya Tcheko pe ba ute ko kunda mutu lobi. Ba mona vidéo boye ezalaki nde. Communauté double tension. Ngasko na lobane na famille ya Météo, nous sommes des journalistes. Tout ça Moussa na biso. Quand on dit Interpol de la presse, je suis là, double Rolex, journaliste et patron Moutamakambo. Et puis je suis avec mon frère, confrère, quand on dit. Donc Jerry Kobetox, balobi tout à bangoto, mobile ali tout, et puis mobile yambo manazolo, oya banda makambo, azan expérience, et puis na bien yan droit de la presse. Biso to moni vidéo, to sali analyse. Quand to sali analyse, to fini moutouté, to tangi moutouté, to zappe na posa ya batouté, oba intimida bat na téléphone. Parce que tu publies vidéo pour publier vidéo on est ngate mon publier ngo page ne mu te publier les comédiens de la RDC publier ngo et puis ba chango ba tutu ba jouer on a micho de dans actualité comme yango ba on sera voice wana ndeko na biso matière essaie de pas na ma matière essaie de pas na maloba ngo matière donc matière ko tu sko ba to on ba analyse mais ce banda ba to avant ba c'est on ba analyse biso take Bambiaka. Et puis tu as l'analyse au sali. Il y a un droit de la presse pour toi tu sais que toi un niveau mon bango tu sais. Ta ba ba autant en chic, biso date aussi c'est chic. Ta ba ba lukala biso date payer ba parler. Ta ba ba ça makambo biso za dali kolo donc elle ça derrière nini. Na ça bino kaka il y a viva et de viens c'est les décès d'attracer chez les. Ba mbote na nga peska benito kotokologie. Maman mo konze puis na pesi mbote na nga et pas il y a yemoko héritier matukama. Bitoko, l'homme fort. Oh, bien que ça se fait en Angola, ok. Pourtant, on va Matuka, l'homme fort. Bitoko, donc, ok, sous l'on a Brazzaville, Interpol, ok, Angola, et puis, ok, Afrique du Sud, et pas Junior Obama, l'homme de Johannesburg, Babi Junior Obama, prêtre, Babi, les millionnaires. Général Kabidi, la mission dans la Kivu. Alors, tu as la mission là, à Sepela. Hier, tu as vu que ça soit tu vas voir sur ça soit na Kivu. Namboga ya nono kasambambruta. Il y aura ba komodo, wana ba général, ba colonel, ba sala blanc. Rolex, to si double Rolex, to si. Numéro de contact. Numéro de contact, c'est ça qu'a fait nanga, babi. Code mondial, babi, ya Costa Couleur 243. Babi, Costa mondial. Oh, mais Costa Couleur, code mondial. Mais code mondial, c'est pas Costa Couleur. Il faut ça. Les gars, code, les vrais codes des années, il faut ça, il y a une mission pénale spéciale. Nabi 20 codes des Costa Couleur. Mais ngana lo bango, pour na lire na ndako mutu. Oya sala boy. Costa Couleur, après ça, tu misala, Costa Couleur, a sala makamu, Costa Couleur, après ça, baka. Tout le monde. Donc, muto, il y a un code mondial, ce code ani, ya fouati. Parce que tu as un peu de banda minesa et bandele. Tu as bango mona mutabani na $1000 qui t'a comme na $30. Surtout le bateau point. Voilà tout si. Na niveau na nda on pesa $30. Voilà tout si. Yo ça problème. Manquement de code. Yo ça. Merci beaucoup numéro de contact de plus 243 89 680 67 69 appelle si Bogard de la presse Mikolo. Faire go la fois kabela Bogard de la presse fort pour ça musala bien et puis Marc Kaouza sala musala bien puis Ilunga petit nanga Ilunga na lingage fort babi ache vocal na CP na vocal ne ta na publier vocal la Ilunga na page nanga et puis na publier on la chaîne nanga Porte Bouger TV officiel babi bo s'abonner belle chaîne o makambo parce que ngamo ya ndwa na za na terrain et puis na pesika maman Ada Sambote balobi maman mokonze puis Benito Kotokologie balobi moi Simon na France o abeta basi tout bani bango bana 2000 2022 ti lelo mutaleki Tokologie azate Benito ko azobeta bino kaka. Merci beaucoup to silisi émission to sangela na to sangela ki météo nzamba limbisa yo sangela pe na moni eza impact voilà to sangela ye tozoke malemi biso to za kwa bango te betuni ba différencier na mutu montre. Donc voilà, merci beaucoup na. Merci beaucoup. Tout est vanité. Tout est vanité. Voilà, merci beaucoup na Adrich à motomètre Beba Zibeba. Adrich à motomètre sur la ligne arrêtez pas kosanga trop. Nous bon peine émission. Na lo bango émission na banga, c'est kosanga trop. Après ça code à lukuta, na lo bango vérité. Rolex. Adrich à motomètre ngam na lo bango. Na lo bango que Adrich à motomètre kosanga. C'est que yo solo la mabena vie. Na lobina ye, ayo kanga, na bi Adrich. Te na kati yo na botolo micro. Te na botolo micro. Atika lukuta. Na botolo micro. Te na botolo micro. Na pota kosa batu. Na botolo micro, na botolo micro. Ya moni na poto na ndima nga. Na botolo micro. Na kanga micro.
Mais ça ngam na loba. Té, s'il vous plaît. Ça va bien mais to reconnaître ma valeur. Atika lokuta ngala to vivre. To sala na ma valeur. S'il vous plaît. Akabate ngala kumisende. Bon, c'est bon. Tika ngana bon. Aussi si mabanga na yo. Kuna kei kuto. Ah, aussi si mabanga na yo. Voilà, allez-y comprendre mutu na mutu za opinion na ye. Mutakabate ngala kumisa komo. S'il vous plaît. Mamla kumisa ta boga de la presse mutakabate. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Via Drisha motomètre na ebi ki receper na vidéo te allez-y comprendre ngana ebi force na yo Rolex s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup na Drisha motomètre liko finanga na bomba na mukongo ngana ebi valeur na yo na ebi valeur ya Francis Chio muluba chia batu musuba kabela ngeza provision bacha ba provision donc asa sous censé te ko kota western kabela nga ite asa kabela nga belé. Voilà, Adricha motomètre beba zibeba et puis Francis Chio Moulouba cher Mokonzi diaspora o atiki poto aye ko travailler awa a contribuer na vision ya Fachi Béton et ngaye na solo l'héritier Watanabe Mabe azo mené na championnat lina foot azo mené 20 points en tout cas émission to sangelaye et sili to salika analyse ya nanga météo za grand frère nanga na kwa kotalo na hôpital famille Cheko boza na kimia famille météo boza na kimia likambo ebota problème te mais biso total na internet météo nzamba limbisao pona nini eza ya solo to eza ya lukuta liste likola liste to koyeba ngo to vérifier ngo ya confinement ya ndi malula famille malula mobimba Blandine Malula na pesi bambote belé na pesi mbote ngaye si de Gilles Baron atozo kabate le binango Rolex atozo kabate si de Gilles Baron Western na mboka na bino balongola ngo bokabaka parce que na otanga liste bato bolinga okabate sifoto ko taper molimo Rolex mais ngai Adrissa motomètre kabelanga. Mais si déjà la baronne na kabelanga te na sisi ngu penalty valable le kinanga na tonton na biso na mobile na ye bozo kabate bo kabela ndeko na bino tonton na bino ya Bogare ya beauté ya deuxième république ya fio tingo mama anu bandongo mabo kabelanga iba carton ya bakolier ya na Suède René Makondele o kabelanga i na GB wana o kabelanga i ex ya Ariette Kanjinga o kabelanga Junior Tofla, Junior Basele, au Kabela nga po Kabela kanga. E ngaye Diogo Pepito Baoso ya Mazembe, au Kabela nga po au Kabela nga. Nazo zelana na Tavares dans l'émission parce que ba joueur belé les mama video songi vite kabaka. Les mama video songi vite Kabela nga. Na raté on ba payer ba arabe mais songi vite Kabela nga les mama bidi. To eba ni kutu afanga na to koma ba star. Nani so kabate ma Blandine Basele azokaba boutique boucle création azokaba vena biso Costa couleur le véritable code azokaba boss tika okabela to ba $30 okwa bomisa mutu na mutu ka mutu kanisi kwa ba uti pa na mbongo ebele ba braquer donc $30 pas kufi Costa couleur patron ya misapia pembe mobala sert na biso la première dame ya limité émission to sangela sili soki na lobi mabe bo supporter nga na senga bolimbisité mais tokutana la prochaine occasion merci beaucoup ciao.